C'est pourquoi on a eu un message, il y a encouragement et il y a récupération. C'est possible de récupérer Sengobongi ça depuis Kala. C'est possible de récupérer mariage nayo. C'est possible de récupérer moi sinayo. C'est possible de récupérer mon ban nayo. Même si on a dit non, c'est possible. Et cause la mobile senga déjà liste à l'ibala. Il faut vous vendre dans les places moko. Mais depuis à la liste, il y a des complications. Avant qu'il y ait la liste, vous allez kimia. Mais tant qu'il y a la liste, ma complication, oui. Et si vous tomba moko et télémina katia foyer nayo. Et si vous tomba moko et télémina katia fiançailles nayo. Maintenant, il faut présenter l'homme de Galilée. Je suis Christ de Nazareth. Oya kufane kulu soit tangi samakila. Aza capable à quoi annuler en foutuma. Aza capable à quoi annuler manipulation satanique. Aza capable à quoi renverser ma hôtel et à mari de nuit. Aza capable à renverser ma hôtel à sorcellerie. Aza capable à renverser nyonso. Na ekulu soit tika nyongote. Akufa na maloba ya suka na mokozala ki elembo ya sopo na koloba tout est accompli. Aki ko accomplir fin ya kolela na yo. Pe aye ko accomplir ko banda ya koseka na yo. Tala ndeko mwasi oyo. Ngana yebana papa te. Na yebana papa na nzela ya YouTube nde na ekopesa nzambe merci naza mwasi lelo na oseka na songa pa biso na humiliation melelo naza pa nanga na esengo nyonso tout na seki vraiment ndeko mwasi azwi délivrance nazebisa motu moko peut-être ozo condamné mobali na yo mobali ya boyinga mobali ya bwakinga eza toujours ne loko moko oyo ezotinda mobali wana azala bongo Judas atekaki Christ ete po enda alingaki ateka Christ mais puis lobi ntango batie loboko na Christ na kati ya plan Satan a tant d'agidants. Donc ils ont les locaux moko où ils ont manipulé mariage na yo. Ils ont manipulé mobile na yo. Mais ils ont symbolisé sauté. Aussi ma décision. Nazo mona mbonga mobilité. Mobile comme moto likolo, mobile tout consort. Libala oyo kosi la parce que tu as forcé et si binango kate. Ce qui semble être fini n'est pas encore fini. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Merci. Merci parce que vous avez dit que l'émission les émissions les émissions émission oyo même sous c'est moi na vie na mission na famille na biso émission oyo to yamba toujours passer dans nzambe parce que les émissions chrétiennes les émissions oyo to yamba toujours passer dans nzambe pe to découvrir toujours tout à l'heure et na biso journal de Lisanani pe to solo na ye to koye parce que suni oyo même sur la plateau na biso na émission oyo bolinga kama kasi émission récupération tant vous voyez pas déjà récupération vous dit que va vous nsani pe va récupérer nini et ça émission oyo to yamba toujours passer dans nzambe c'est déjà invité dans Maï, dans le groupe de la droite. Ça y est, bonjour papa. Oui, bonjour. La fidèle internet, on a donné 4 points morts, mais avant toutefois, tout n'est pas pour démarrer dans l'émission d'Abisso. Pour me casser, moment on a beaucoup d'entrée pour tout me capoter. Seigneur, Tolobi, merci. Mettre à temps peu circonstance pour un moment oyo. Toligi Toloba pour na tina na yo. Et comme ami, na passe na bango tinda kilobea ki pe kangola ki bango. Koloba kamala mo kole kabana na bateau. Lobela biso na kombo na Yesu amen amen mosala nzambe ebele ba ebio ebele pe ba ebio te à travers mission oyo mingi bazana bese ba découvrir ozanani otuati mission les anini pe nini oyo nzambe atindio comme mosali na ye na kati ya moko. Oui, normalement naza ministre ya parole na ministère naza apôtre na fonction naza évêque parce que nazo gérer la église na otu na est ya mboka na biso Congo et puis naza représentant légal ya communauté Christ revient oyo na ba paroisse ebele na kati naza moko ya bana oyo pe ya soname pauvre haïtien ya bal atielaki maboko. C'est un peu dans ce sens. Okay, merci papa. Avant de démarrer dans maman comme na biso papa le lieu de ça la passe dans l'église c'est ça la passe dans les ceux qui et ça va bongo ou bien ça fait du monde ou bien et ça va comme Christ à l'obaki les autres blessés dans tout les lots au monde a mingi dans l'église au moment de passer l'ensemble télé parce que pour la passe parce que sur la passe peut-être dans le domaine il y a voyage dans le domaine il y a mariage que parce que sur la passe on va bâtir bassin on commence à reporter dans carte parce que ni cahier dans la savon est-ce que ça bongo et ça va plus ça abominable et tout ça normal. D'abord nous devons savoir que tozobika bilimbo ya tango na suka wapi
na ouverture ya première saut ya Apocalypse 6 balobi quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux bamoni cheval blanc et Christ a sa explication déjà en avance. Il a arrivé à cheval blanc où il a symbolisé en gros la séduction. Et deuxièmement, nous vivons les temps où la Bible dit dès que vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé les prophètes Daniel établis dans le lieu saint. Et sans qu'on flatte bino, la majorité, il y a pas homme de Dieu pour associer à grandeur, pour associer à succès, pour associer à bongo, bakoti na ba loge, bakoti na ba science occulte, surtout par rapport à la réalité on a moni na Kinshasa awa, les jeunes prophètes et les anciens de la ville, ba otokobenga bango les soins des hommes de Dieu. Tout ça, c'est ma pratique qui moko satanique, c'est ma pratique qui moko démoniaque. Bible dit il y a les salis à aucun autre nom si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est le qui basukola yo mai banika yo manuka baselo kosongolo pakala. Pourquoi na lobi yango? Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Tango moto même on a kati ba pratique wana tozonga nano. Est-ce que Pierre a salé là qui va pratique wana et qu'apôtre Paul a salé là qui va pratique wana? Ce sont là nos modèles. Soyez mes imitateurs, comme moi j'ai imité le Seigneur. Donc, tant que vous avez déjà dit comprendre que ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes, ils ont introduit un phénomène et à mon lit, dans la ecclésia pour nous séduire. Au moins que ce sont ces gens pareils, des mingabato, bazolanda. Mais ils ont une sécurité à parole. Les gens n'aiment pas des gens pareils. Et c'est un peu d'association. Donc, tant que vous avez c'est pourquoi actuellement, c'est bien, mais le discernement est encore beaucoup plus soumis. Merci, papa, merci le fidèle internaute. Donc, il y a aussi maman qui m'a dit parce que TV a raté. Et Bélé va poser la question pour nous voir est-ce que ça toujours mon pied ou bien Takala ou bien comment Makamoro et Merayo Kokoma. Parce que les fidèles internautes, il faut aussi très vigilant. Il faut être très vigilant. Mokili oyo komi na makambo ebele mokili komi na makambo ebele kokota te na place moko bazosukola bato mpona kozwa libala ou kokota te na place moko bazosukola mpona kozwa mosala ou bien te mpona kozwa voyage. Il faut croire d'abord en Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et Sauveur modèle parce que na ye makambo nyonso ezali la Bible déclare que errer l'homme qui se confie à l'éternel et se peut confronter. Yo oza ba problème ebele oza makambo ebele croire na Jésus croire na basali na ye mais quand peut examiner maloba basali na Nzambe parce que basusu bazana mpona kokosa bana na Nzambe mais basusu bazana mpona koramener bato na nzela malamu. Mama na pesi bote mbote papa bafidèle internaute bazolanda na kati kwa mwa kombo na yo kombo na nga eza mama nana lelo tovandisi nga awa naye mpona témoignage ya vie na nga oyo nakutani nango nalekisi vraiment bamoment moko très difficile nalekisi bamoment très difficile na vie na nga nazalaki na libala na nga nazalaki très bien je vivrais très bien avec mon mari avec 4 enfants mais il y a un moment libala na nga ekote vraiment baproblème pamba owela mobali eloko te nini te towela eloko te quand je dis eloko te bato bayebi nga omona nga bayebi towela eloko te nini te libala na nga ezalaki baproblème nazonga mpa na biso nasali 3 ans et demi epa na biso oyo navandi mpa na biso naolekisa bamoma nabandaki kolekisa bamoma très difficile reste chez nous nazongaki na mwana ngai moke aza na 1 année 7 mois nazonga na ye bon déjà début na yo epesika déjà pasi ezalaki na libala ezongi na ndako na bino ozongaki na ndako nazongaki mais lelo eloko nini esalami mpe okomi mopanzi ya lelo eloko esalami nayeka kopesa nzambe merci po mpa nzambe azar ezalaka te oyo esalaki ke na nzela ya koleka na nzela ya youtube naye komona papa César nakutanaki na émission ya papa nakomelaki papa na kote ya papa koyokama te ya papa apôtre César yango esala engaki nakomela ye mpo nayeba teke nakokomela mpe papa nakoki kozwa solution ya baproblème oyo nazalaki nango parce que problème ezalaki vraiment très sérieux nayeba ete un jour libala na ngai ezonga naza mpe na mwasi oyo lelo naza ya oseka naseki vraiment na nzela mosala na nzambe apôtre César na nzela internet
namonaki papa azoteya nakoma ekozwa tan ya bandolanda papa nakomelaki papa na bolingo nyonso tu apôtre César naopesa no merci mingi po eza na mingi te na mokila lelo ekoma na baprofete bapaster mosusu po ayamba yo to po akomeli fo alekisa yo pa tel fo alekisa na nzela abenga nanu motu boye ye nde me nga na sola na papa nga moko na nzela YouTube nakomelaki papa arépondaki nga nakomaki kosala bapriere na papa na nzela ya bapriere ya mosali na nzambe apôtre César lelo naza oyo nazongi na kati ya libala na nga nazongi naza pa na ngai yango na récupérer yango na bolingo nzambe me nzambe na nzela ya mosali na ye po tobikaka na nzela ya bato kaka so mpe na internet mpe te so nakotaki mpe YouTube te me na mosu na ngai nayebana na papa te nayebana na papa na nzela ya YouTube nde naye kopesa nzambe merci naza mwasi lelo naoseka nazongai pa biso na humiliation me lelo naza pa na nga na esengo nyonso tu naseki vraiment bongo sikoyo nini okoki kopesa conseil na bandeko nyonso peut-être balinga koconsidere basala nzambe te soki bandeko basala nzambe te conseil na opesaka bandeko oyo balingaka koconsidere basala nzambe te naye kopesa conseil na mwasi moko soki omoni esika mosusu bazoteya yoka nanu bato bazalaka presse ya koloba me bapesaka litoi tan ya koyoka te po bato mosusu bazalaka awa baescro laka moni baleki mbamoka baescro bato nyonso te na internet baza baescro basala nzambe baza nga nakutani na apôtre César lelo naza mwasi oyo nazoseka naza mpena na esengo oyo esalaki nabenda mpe baninga mosusu bakamarade nanga mosusu mpe baza na baproblème oyo lelo bango mpe nakutanisa bango na papa eza esengo mpona bango. Merci les fidèles internautes oyo ozolanda émission oyo émission ya récupération tolobi yango maître fois eza émission oyo toyambaka toujours basala nzambe eza émission oyo basala nzambe ayaka aussi kodémontre oyo eza capacité na ye par rapport ya appel na ye epai ya nzambe parce que ebele babenga basala nzambe mais baza baapele te ebele peut-être batempoza bango moko ke nga aza mosala nzambe mais aza mosala nzambe te mais oyo aza na biso apôtre César aza dernier office oyo apapa edinga bala tika aimposa maboko na ye to bazotambola na droiti bazotambola na kobanga nzambe mpe na kane na bango bato bazotémoigne loboko ya nzambe na makambo ebele mpe na baniveau ebele yo mpo oza baproblème ebele ozolandanga benga numéro oyo ezali affiché place bakomi invité omona place bakomi invité ezali numéro ya apôtre César mpe ngai posé epa na yo je crois ke nzambe wana akosalelo makambo mingi mapa nazongi na malobi epai na yo na nyonso ezosalama parce que nakoki koloba susu te ke eza makambo oyo emesana mais eza façon kozotambola na kobanga nzambe nde nzambe aza na nsima na bino mpona kopesa solution na bana na nzambe nyonso baza baproblème. Oui, merci beaucoup. Ce n'était pas facile au départ. Tango ndeko abengaki biso koyoka yeka koloba. J'avais pressenti qu'il vient à Ezala qui est entouré dans le combat. Le combat, non d'abord par rapport à Naye, mais mon bal Azala qui naye, Azala qui réclamait dans l'envoûtement. Cela veut dire, moi, si mon quoi trouble qui est mon tour, pour nous voiler, de comment c'est na biso oyo. Alors, tant de comment c'est aye, Azala qui n'a tendance à condamner mon bal. Alors qu'il n'a qu'à les mariés, Azala qui n'a problème été, mais bitumbo il attaque mon bal. Bitumba ya mon bal de pekisa qui habite Kabulamu. Alors tolandela ki yango et ndeko wana akomaki ndeko mwasi azwi délivrance nazebisa mutu moko peut-être ozo condamner mobali na yo mobali ya boyinga mobali ya bwakinga eza toujours ne loko moko oyo ezotinda mobali wana azala bongo Judas atekaki Christ ete po enda lingaki ateka Christ mais puis lobi tango batie loboko na Christ na kati ya plan Satan a tant d'agidants. Donc ils ont les locaux où ils ont manipulé mariage na yo, ils ont manipulé mobile na yo, mais ils ont symbolisé sauté, aussi ma décision. Nazo mona mbonga mobilité, mobile comme moto likolo, mobile tout consort. Di bala oye kosi la parce que tu as forcé et si bien ngokate, ce qui semble être fini n'est pas encore fini. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi on a eu un message, il y a encouragement et il y a récupération. C'est possible de récupérer Sengobongi ça depuis Kala. C'est possible de récupérer mariage nayo. C'est possible de récupérer moi sinayo. C'est possible de récupérer mon ban nayo.
même si biloko na bino nyonso ekenda, c'est possible. Et cause la mobala senga déjà liste à libala. Il faut vous vendre dans une place moko. Mais depuis à la liste, de ma complication banti. Avant qu'il y ait la liste, vous allez qui kimia. Mais tant qu'il y a la liste, ma complication banti. Oui, et c'est ma bitumba moko et télémina kacha foyer na yo. Et c'est ma bitumba moko et télémina kacha fiançailles na yo. Maintenant il faut présenter l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Oya kufane kulu soit tangi samakila. Aza capable à quoi annuler un foutuma. Aza capable à quoi annuler manipulation satanique. Aza capable à quoi renverser ma hôtel et mari de nuit. Aza capable à renverser ma hôtel à sorcellerie. Aza capable à renverser nyonso. Na ekulu soit tika nyongote. Akufa na maloba ya suka na mokozala ki elembo ya sopo na koloba tout est accompli. Aki ko accomplir fin ya kolela na yo. Pe aye ko accomplir ko banda ya koseka na yo. Talande ko mwasi oyo a témoigner loboko na nzambe. Raison pour laquelle naza awa na Kinshasa pour le moment. Naza na Kinshasa. Église eza na première na limité première juste na Forgeron et au commune na quartier Forgeron tuna avenue Air Congo ou bien avenue ya Pasteur Walesa avenue Air Congo et pardon direction Air Congo ou bien direction ya Pasteur Walesa alors avenue Malundu numéro 3 tozawana bien-aimé to bande ya séminaire munene. Il y a 11 jours, toujours la pour la récupération. Séminaire wane zokoba, babeli bazobika, makamondenge na ndenge ezo salema, etika likakayo, yo pe yaka, koya pe yo mon côté, yaka na bandeko, okobika loboko na nzambe. Et cause de l'ozulanda biso na Europe, na États-Unis, na Océanie, ou soit na 4 coins ya Afrique. Ozolanda biso partout tozoya mabapela bisika nyonso komona moto abengi papa naza na Brésil papa naza na Canada papa naza na États-Unis papa naza na France naza na Suisse naza na Angleterre. Les gens nous appellent de partout et batebele bazotatola loboko na nzambe yo pe okobenga biso na numéro oyo plus 243 plus 243 84 055 33 51 plus 243 84 055 33 51. Peut-être mobile na yo to mwasi na yo azina se envoûtement spirituel. Aboyi mobile kaka pamba. Aboyi libala kaka pamba. Donc double et continue ngoka abo. C'est possible que le Seigneur asa lokomoko pour que bino botato la loboko na nzambe. Alors numéro yango wana to mekaki couper sabiso to yambaka bato sans condition to telemelaka to landelaka bato na prière sans condition. On n'exige rien si ce n'est que vie, il y a sanctification. Et surtout, chaque serviteur a sa grâce. Même tout ça, non, ma pasteur, il y a réseaux sociaux, il y a YouTube, na lembi bango et tout consort. Ce qui va faux dollar ezali, à vrai dollar ezali. Il y a des hommes de Dieu qui sont sérieux, bazo garder dans alliance na bango na Christ, bazo koba ko banga nzambe pour qu'il base la solution pour un problème na yo. Parce que si un homme de Dieu a Obanganzam était, à son alliance na Christ était, tout ce qu'il peut faire avec vous, c'est passer le temps inutilement. Mais ce qui est important, je nous dis, il y a le salut à aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé. C'est ça l'essentiel, que Dieu vous bénisse. Merci.